Benjamin Netanyahu alongwe na ebongo ya ministre wa yambo ya Israel simana mibuzo minami bale. Naftali Bennett alongi na maponami na parlement na koleka elembo moko. Joe Biden pe bakambia Union Européenne bapesi longonia na Bennett. Joe Biden azali lelo na likita na OTAN na Bruxelles lobi ya kozala na masolo na bakambi ba Union Européenne umwamisa tonde akutani na Vladimir Poutine ya Russie na Genève. Président ya États-Unis alongwa ki lobi na Londres sima na masolo na Reine Elizabeth na kouta na likita ya G7. Zuzi moko abwakisi bofundi ya basali koleka nkama baye batelemeli bopesi bango mangolema COVID-19 na lotomo na l'hôpital méthodiste moko esika basalaka na Texas. Zuzi Lina alobi bopesa mimangolema COVID-19 ezali mbeba te. Brésil elongi Venezuela mingete misato na libungu tulu na Copa America na mongete moko ya Neymar na penalty. Messi na Argentine nde bakutani lelo na Chili. Messi alobi Copa America eye ezali libakuli lamu pona Argentine.